Mbote na bino pe boye bola mona émission na bino boningaka pona mboka ya vendredi ya lelo pona mokolo ya lelo et moko ya baimboka o azali bongo juriste totangi bongo maître Patrick Kongolo Royal azali bongo analyste politique pe promoteur ya ba école na ito kosolola na o établi bongo actualité politique pe sociale na Congo démocratique. Mbote na mboka mbote ndeko journaliste. C'est vrai que tu présentes un analyste politique et promoteur. Il y a une école, tout qui n'est pas posé à l'éducation, hein. La promoteur à l'école, nini? Collège Congolo Royal. Collège Congolo Royal, les amis. Les amis à Wanakisasa, mais les amis peine à la province. Les amis peine à la province. Voilà. Alors, il y a solo, la province est belle, d'aller toucher, hein. Et vous allez y en nord qui voûtait? Ngana mona kisasa mais naza pe mona ya Kisangani po na vanda mingi na Kisangani mais pour l'instant na Kisasa na tambola ba Nord Kivu ba Goma Bukavu donc na tambola presque Congo mobimba voilà na lobi comme Nord Kivu parce que l'état de siège ezali kuna na Ituri ezali mais les 15 oyo délai ba pesaki bango mikolo ba pesaki ba gouverneur militaire ou bien ba Kambia province ya Sika état de siège et aussi là les 15. Alors tu es les arokoba on dirait si c'est échec les loba mokolo ya lobby jeudi député zaki na plénière pour na koluka na bosenga ya mbula matali ko pesa prorogation bakisa bango sous mikolo. Alors est-ce que na kotalaka na approche netako pour s'approcher na date les 15 wapi délai liboso 30 jours aussi là vous ça bilan les gens on dirait musana ngo simba penda te pour battre ko ba ko. Bon, merci mingi ndeko journaliste pour na motuna pour na ngai na koloba ko sala bilan to koki ko sala yango mais nazo considérer un mois au epesama comme occasion epesama ki ba gouverneur wana baya eza ba soda avant dans la Kisasa parfois batinda na Équateur mais babi yo comme gouverneur par exemple na Nord Kivu soit comme gouverneur na Ituri que toza na Ituri toza pe na Nord Kivu kuna na Goma gouverneur osenga aiba na batu gouverneur osenga aiba na ba soda bazalaka wana mais il y a monde ko pekisa gouverneur on a tia ça musala pe to évaluer na koloba ete bilan ezali moyennement positif mais comme positif c'était puisque aussi longtemps congolais moko ko kufaka mai na miso na biso ko bi marakaka mais to koloba ke initiative wana ya état de siège ndenge ba congolais nyoso ba apprécier ngana apprécier yango po eza anormal que to vani na mboka batu bazali ko kufa au moins batu ya beli ba kufi vraiment mesure moko ya makasi zo makité. Bon, mesure le quoi état de siège et facilité mon makambo mingi. On a dit moi kimia pe kotai air moko. Bato bada ko tia mobulu wana bango pe bazonga kisima ko étudier ndeni ba wa ko sala pona ko décourager initiative wana. Bon ngalo ko la mwana mboka na koki ko soutenir liwa wana tenga na ko soutenir mapinga ya mboka na ko senga ete na mokonzi ya mboka et un mois eza mukie. Soko yebi crise ya est wana bandi lelo te bandi kala. Ko banda na ba 93 wana ti lelo. C'est-à-dire écoutez moi misisa ba généraux ba konzi mboka wana ba kotai na système wana ya ko financer ba groupe armé pour na ko yibaka nkita mboka Congo. Alors na un mois ko silisa yango nyonso eza mo pasi mingi pour na nga na ko senga ete toza précédé population zo continuer ko vivre ndenge vivaka bazan de zo continuer ko kota pourquoi un mois to stopper est-ce que tant bâti état de siège wana ezo pekisa biso to vivre ni no to vivre raté donc sur prorogation il faut bâtir à 2 mois ngana na ko loba ete dans cet état de siège aussi la rapona nga timu ko moni ke kimia ikuti mais pour des raisons il y a expérimentation va pesi un mois pour tala pour to kotika na état de siège éternellement té mais pour nga tour ata mokonzi mbo akoti ata 3 mois lisusu 3 mois tout ti ndenge bana ya bana ya bunya bana ya Goma ba mona ete kimi koti na mboka mais eza vraiment bitumba ata ko soki état de siège aussi la et osenga ka ba mesure ba zo ki wana na makambo mususu et ko na continuer puisque ba ko famille mais to mona ki awa mikolomi to le kala ba de le 25 mai awa ba tambola ba réseaux sociaux ba moni ba militaire ugande ba koti awa et tamboli aba ko sa nini ba bango suba tongo ba za ba bango ba servir de base arrière na ba ADF wana bango suba ko sangala ba traquer ba ADF munguna côté ni munguna ba mona mo suspect
toka ki suso wa président Rwanda wa voisin na biso Paul Kagame koloba ete yepe ce qui s'agit de soutenir ma pinga pour nous traquer ba ADF wana yepa ko sala yango. Alors comment on a rendu bateau lobby to belela ki bangonde ba bandoki ba ko ngaso ba sangana na biso moi ko banga ezalité na population ndeko ko banga eza makasi ko banga eza makasi mingi poto ko comprendre te mboka lokola Rwanda na loite Rwanda azali lo développé à cause de la République démocratique du Congo bitumbo ebotami na est wana na opesa yo exemple ko ba ete na Rwanda na 2014 atati le Rwanda ezali premier pays exportateur il y a un kita lokola cobalt oyo bango ba misa yango te nazo ba coltan pardon oyo Rwanda ezalaka na yango te mais Rwanda est commis premier pays exportateur à l'ordre il y a participation dans la production mondiale presque il y a 30% et bien na Rwanda alors que yemoko azalaka na coltan wana te coltan ne utaka wapi coltan wana e utaka na Congo aussi longtemps bitumbezo continuer na Congo ba pays wana Rwanda Uganda na ba pays mususu ba continuer ko bénéficier alors et causamment pas si comment on a été bateau bazo participer na déstabilisation ya est bango ba kene kokota pona ko soutenir biso quand bien même que na confirmé te ngapena ndaki na ba réseaux sociaux ba laxi ba photo ko ba été ba soldat ougandais ba koti bon mais porte-parole il y a ba FRDC na beni alobaki ke zaki ba officier ba kotela ki à partir ya mobile moi mboka moko ezali na frontière ba lobi ke ba yaki pona échange ya ba information. Bon, est-ce que bazalaki invité to pe ba yaki mais Congo et boyi bakota ezongisi bango wana eza yo journaliste okoye ba un peu kotala ba yaki est-ce que ba bengaki bango soki ezali ke koyoka na pona nga na contre ke mboka na biso ata échange ya information à part échange ya information de mongune ezali moto azoya o échanger na information pour azo information na ça na monini na moni vraiment tina na ngoti et ba domaine eza ko relever na souveraineté ya mboka na biso. Paul Kagame azalo kwa nde na lobaki yo zana mwasi na yo mwasi ayebisa kwa lobaka eta voisin oyo ye alandaka ngai siko mukolo yo ozana koswana na mwasi no moni voisin na ye koloba ete na vani sabino kiti moko to sola bo pesa nga ba information omoni ki eza absurde et ko salema te donc c'est-à-dire Rwanda zana besoin que mboka na biso et avancer te état d'urgence bati on egangisi ye baboyi libanga ye moko agangi ba pesi invitation te ye moko alobi nini ngape na lingina sunga bino donc eza ba si moko zo la kisake ba si moko zo la kisake en tout cas ye moko place ça a senti que libanga e koelaki donc pona ngai na ko ba sécurité ya mboka Congo e uta na ba congolais bango moko sécurité à est sécurité à Beni sécurité à Bunia e uta na ba congolais bango moko ba pays étranger ba participer ni puisque aussi longtemps déstabilisation eza koza na mboka na biso to mona ete mindele bazo utiliser ba pays wana pona nga na confirmer que en tout cas mbula matali na biso epesi loboko na Rwanda na Uganda mais na conseil to ko pesa en tant que ba analyste politique za ko ke mokonzi mboka na mapingana ya endima yango te soki eza ndenge ozoloba na ndeko journaliste. Voilà, alors totikana kama Paul Kagame Paul kwa tutangi kombo na ye autaki awa ko lubaka ko sunga état de siège pona ko éradiquer phénomène ba ADF mais ye aboyi kama rapport mapping aza ko lubake ezali politisé instrumentalisé pe ko lubake docteur Mukwege bazali ko utiliser ye ba ko pesa ye pe maloba ko luba makambo wana nyonso ko sala ko luba mawana ya o ezana kati ya rapport mapping ezali bongo te salema te tout la lobby docteur Mukwege azaki liboso ya ba député provinciaux ya Sud Kivu wapi alobaki a exposaki na o itali bongo utilisation ya ba violence na bana basi ko arme ya répondaki pe juste sur le bique non Kagame esengeli kaka nde aloba ndenge na pambate o balobaka libanga soki beti boso mutakangi ai ezalié alors on dit bitumbango ekomi baimbo kapna ba ko tango te bitumbango ekomi entre Kagame Paul Kagame na docteur Mukwege on dit ba kongomani ba ko kipe pena yango te parce que je me rappelle docteur Mukwege uta ko senga ba kongomani ba kota likambo yango po ete installation création na installation ya tribunal pour na Congo ezala on dirait que likambo to tielika docteur Mukwege likambo ya bunda na Kagame.
Bon, merci de vos journalistes. Omoni ndenge docteur Denis Mukwege alobi ngape na koloba ndenge moko. Est-ce que oyoki aussi oyoka docteur Denis Mukwege alobi que Kagame asala eloko boya tangi na kombo ke abomi bato. Mais pourquoi agitation wana? Agitation na po ebi que yende azali commanditaire. Il y a bato nyonso basali ba crime wana. Et pour des raisons stratégiques, même ceux qui barotia kaye boyete na rapport mapping maebi que rapport mapping wana ezali suka na ye. Oyebi ndeko elo nyonso ezaka na bande na ezaka na suka okozala ozo renye mais er moko tango nzamba bi ekoki. Donc rapport mapping wana elo ali bozo koloba essaye mina ba congolais te. Bo soki ya za la kaza ko se reprocher elo moko te. Ezali mambi ma matali justice ezali mambi matali ba cours et tribunaux yé esengeli atika bongo ba cours et tribunaux o ekozala soit créer soit ba cours et tribunaux na biso ordinaire et ça la musana ngo so balobi ke batwana baza ba innocent mais yo ozali tribunal te oza tribunal international te boni tang ba lobby na likambo eza omona na mpwasa boy ba congolais ba kufi na ndenge ya kosakana te basi bazali violé na ndenge ya kosakana te expert ya Nations Unies wana soki totangi Nations Unies ba pays oyo baza na kati ya Nations Unies eza pe na ba pays oyo bango ba participer na biloko wana mundela zaka asaleli air moko tant amoni kalinga changer azuyo a lâcher yo voilà to lobate eza agitation pona ngai na kosenga na bakonzi ya mboka ete ndenge mokonzi ya mboka lobaki yango ba ko protéger docteur Denis Mukwege po azali vérité ya mboka na biso ba viole le moni Denis Mukwege ba mona ya 2 mois ba violer azako saigner. Est-ce que atana ba mboka lokwa Rwanda wana nombre ya ba mort biso to moni yango eza plus que génocide. Voilà pour eza moi soni po ebike abi génocide salimate na Congo ba sini ya temps eza au salme zola kisake makambu na e komi de na suka nzambe atie mupepe asika po ete Congo makambu asika to yebiete rapport mapping on a biso doit soutenir Denis Mukwege nda sali rapport mapping on a te yazali mongo ya ba témoin oyo ba moni ndenge ba viol eza ko salema. Je pense que mokonzi mboka na ba konzi so mboka senge ba batela ndeko Denis Mukwege mais musale salema peut être Congo a sécurisé ndenge na lobaki awa mboka na ye moko tozana besoin ya Rwanda te siko est-ce que toko za mutu lokola oyo motindo oyo to benga yesu so ça ne échange d'information donc économie contradictoire yenda za bureau na biso to ko benga lisusu yete voilà so to ça l'action to s'échanger ba information so ki ko za la biso to yoka o ya koloba to ko yoka o ya koloba so ka sana mambo koloba to ko boya ngote mais to yebi ke makambo ya koloba solo e ko za la so mais siko ni kamwa rapport mapping. Est-ce que Kagame yemo ko bato on dirait que mo to ko bato ba ko banga ko to po ba ebike awa pe bato musuba ko balukela bango mais naturellement yo moni ke monguna po akota na mboka sa ila ra mona mboka parfois ba ko sela ra bana mboka ba ko salela ka ba paya voilà pourquoi pour na biso solution ezali ndenge nini balongola biso secret wana balongola biso voile wana balandela bato yo baboma ibana ya Congo ngala zo kanisa na Kisangani Rwanda na Uganda ba armée la bango ebundi na Kisangani bana Kisangani bakufa tilelo batu batika na ba sekel tilelo est-ce que au choka que justice salema donc souci na biso ezali ndenge nini monguna kokota kosala ka musala akosala na bana mboka na banguna ya bapaya wana na banguna ya bana mboka esengeli ete ngonge koki po ete bana Congo bazwa solo bosembo etali réparation ya ba préjudice on ba monaki ya voilà tout ce kana est wana pour sujet mususu to suka na ngwana za makasi mingi tout ce kana est na bandeko na biso lokola oyo bakino baloba ekomi no kwa yombo surtout bandeko na biso ya Nord Kivu insécurité tititi ba votana noté ba priva bango vote ya présidentiel ba priva bango ebula kaka kuna yesu insécurité kaka kuna lelo susu wa volcan et tombo qui lisusu ba nombre de déplacés ebelé alors likambo wana ya observatoire volcanique ya Goma ba mona ki yango te finalement ba congolais on dirait bango biloko mususu ba mona yango kaka ndengwana ba msupe bango bwaka mabanga na gouvernement ba warriors wa bi bango fallait bazala averti comment bango pe bakotaki likambo yango te bakoka koyeba que éruption koka kosalema gestion yango on dirait
il y a makambo avant et après on dirait ça penza malam bunate. Gestion ezali ya mabe na Rolanda na batundenge bakufi na Rolanda na ba orphelin batikali bana musutilo bazomona atende kongalo kwa congolais ya solo ya tata na mama congolais na botami na kolia na Congo e osala ngama wa mingi ezana likemba kolobate pona biso to kosenga mo iso na zolo ba ke makamba mboka mususu ba secteur mususu stratégique esenga mboka ya momoko oyebi que observatoire ya volcan on a boy bato ba ko financer yango ba ba américain tango ba américain bakati misolo na bango omoni oyo ekoti bakata misolo na bango ya soki 6 mois 7 mois omoni oyo ekomeli alors que ezosenga ete Congo ezana kita mbongo ezomana nord Kivu ozomona bapa ya bazwa koyiba mbongo wana ekosalisa te ke ba soutenir observatoire wana ya ba mouvement ya volcan pour esunga bana nord Kivu voilà un peu pour na biso eza interpellation et loko nyonso ezaka so ekomi epesa maele to kosenga ete eza mwa soni makasi moi ntango baki bakatisa na Rwanda omonaki d'abord bablokaki bango oza komona po eza mboka ya bapaya donc mboka na biso eza mboka na biso eza mpona eza mwa mawa mingi mais tokosenga kaka ke na avenir misolo mipesama po ete bato bazalaka na kati ya observatoire wana ya ba mouvement sismique ba mouvement volcanique bawazana et puis mbongo epesamaka esalemaka ndenge po komona mingi mundele apesi mbongo wana me bato bajara mbongo wana bangonde bakoliaka me bana ya mboko bakosalaka musala bakofuta makate mawape kozalaka mingi wana état de droit au mokonzi mboka ye nango eza kosenga ete oyo tomoni oyo esala te ke lobby ezaka tozolela te voilà un peu contribution wana kopesa voilà tozongi kisasa toya na ndako monene ya baponami ya peuple na assemblée provinciale na assemblée nationale ndako monene voilà ndeko Noël Tchani apelisi moto oyo bato balobala boîte à Pandore nda libulunguma boyebi nini ekobima kuna tofanda kimia te likambo ya tozalaki nango ya président asengi awa epesi makelele sikoyo ekomi lisusu aya na proposition de loi ya mbote ozala obrigué magistrature suprême obi ozala candidat à la présidence il faut ozala des pères et des mères congolais donc tata na ye esengeli azala congolais il faut tata na azala congolais 100%. Bon nayebi te soki ezali bongo o tata na ye faut azala congolais 100%, mama na ye faut azala congolaise 100%. Makambo nini oyo alors que moto moko te na mokili aponaka tata ou bien nationalité tata to nationalité mama contrairement na likambo oyo ya changer nationalité pona nini koluka kaka kopelisa moto komisa maponami ya 2023 na mutu bon na yoki ndenge ozoloba ndeko journaliste oyebi ke naza na basentiment ebele sentiment mosu okoyelanga lokola mwana mboka lokola population sentiment mosu okoyelanga lokola motu ya mayele lokola moko ya baspécialiste doctorat en droit constitutionnel mais sentiment mosu okoyelanga mpe moto lokola moto azolanda makambo ya politique donc nakopesa ide na nga me eza ide moko ekosangisa so tolandi normalement lobi normalement ezali lisumu te ezali infraction te eza mabe te mwana ya mboko aza kutu député te lokola yo nanga azwi likanisi moko atia yango normalement na mona donc likambo wana ekoti na kati ya ba institution na nute constitution pe pegisi te voilà ezape liberté na ye so tokena na logique to longoli ba sentiment ke ngana za na parti oyo nga te tokena normalement ngana la muki na pesi proposition na mona nous grave te matière okoma ekoma na ba implication mususu ke ekoti na kati ya ba institution jusque là azamo na mboka pesi na moni yango mabete mais ce que quand est-ce que ça l'appelle critique ya makambo oya pesi ndenge mo ye pe apesi biso pe to ça l'appelle analyse na biso omoni yango babe to za malamu pour le des liberté na ye na ko sa réponse na ngai le quoi te que oui non te et senga bon te et senga mo mayele to ko so na constitution ya mboka na biso et salema ndenge ni
condition mboka na biso depuis Sun City au moins oyebineke condition ezalaka nde mundela azalaka ezana ba constitutionnaliste pèlerin ba expert international ba pesi bino projet e banda ndenge wana ekuti mboka bitumba ndenge na ndenge mais kobosana kake na mundele soka ya pesi proposition moi mayele pe ezara na kati na makambo nationalité ezali makambo moko ya makasi mingi na kolanda na oyo tali lelo banya mulenge makambo ike donc eyaki ndenge wana efalaki mboka ezwa kimia mpona ngana lobaka boye ezana makambo so kota na constitution oyo etali nationalité normalement surtout dans le pays moko souverain ke biso moko mbele ewaye okota te mais ekotaka po ete bamona ezali prix à payer po ete tozala esika moko siko lelo analyse nange ezali boye soki bana mayele ya mboka bamoni te situation ya mboka lelo eza ko permettre que to tala lisusu ba article etali makambo ya nationalité sans que ma bémoro eya ezali kambo ya malamu mais soki bamoni ke ba élément esalaki ete atako buzo ba ekozalaka na ba article mosusu na mambi matali nationalité et que batikaki en pour mona que za prix à payer so bamoni ke condition wana insécurité wana makambo ezana nu totika yango ya osala yango sima pona nga na sali nanu ba analyse te po eza débat moko eza naissant na sali ba analyse te na ba est-ce que ba condition o esala ki tondi mabuzo ba wana ba condition wana eza ko continuer to ba condition ne sili esengi te to réviser voilà un peu na pesi maile na bi moyen na lobate oui ou bien non ezalité soki ke ba condition o esala ki to tika buzo ba na mabi matali constitution ba condition komi kitoko pona nga na hiko pesa maile nanga maele yango na kopesa yo ndeko journaliste mais na kolobaka te soki maele yango il faut basela yango lelo soit basela yango lobby bon na situation tozali na yango voilà na situation tozali na yango siko po to bandina no état de siège par exemple kuna les ordres des alliés Rwanda pe azako lobanano titi Uganda pa lobanano na situation tozali na yango lelo est-ce que modifier mikambo wana ya nationalité Yawona bandeko journaliste. C'est nécessaire. Yawona ndako bandeko journaliste. Nazaki tellement clair. Na bi pona ngai constitution na biso ezala kitoko. Mais na mambi ma matali nationalité ata tang batiaka tang ba pesa ba nationalité ba balobaka pe. Balobaka. Mais ba pesa ba bi eza prix à payer. Alors prix à payer en soki to moni ki to futi prix yango et que makambo komi bien. Tohiko solo na mai. Yawona osa analyse yoka nazo ngana constitution na biso za koloba nini po na landi ba débat mingi ba bazo comprendre au constitution lobi. Toza na ba congolais nyoso toza lo lenge moko. Mais na kati ya lo lenge moko wana eza na congolais auti na lo lenge boye congolais mususu auti pe na lo lenge pakala. Toza na ba congolais ba bengi ba congolais d'origine. Na ba congolais d'origine wana congolais ya liboso azali congolais par appartenance. C'est-à-dire que Mukongo, Muluba, Mungala, bikolo oyo ezalaka na mabele na pe bazaka bikolo ya Congo tango Congo ezwi lipanda bikolo wana na constitution to wana constitution wana okay. Bikolo wana bazali ba congolais d'origine par appartenance. Ba congolais d'origine. Ba congolais d'origine ya mibale. Ezali ba congolais d'origine par filiation. Eli ko lobandenge nini? Papa azalaki soit congolais, maman soit azalaki congolais. Na kati ba parents na ye moko azalaki congolais. Moi naza na possibilité ko zwa congolais ya moko. Ye pe ba benge congolais d'origine. Congolais d'origine na misato azali mwana oyo ba lokoti na balabala ba yebi nationalité na été. Ndenge azali na Congo, ndenge loi internationale ezako sala ete esa l'effort que bakaya ya ba patride bakaya patridi ezala mingi te bato bazanga nationalité yango basala kine ke mwana na balokoti ezala soka zana elonge ba rwandais ezala zana elonge ba ugandais azala za mundele mais so balokoti aza congolais d'origine soki ba congolais ne bato balokoti te soki balokoti na mabena loi lobite ke soka ba congolais balo soki ata mundela lokoti mwana moko aza mundele donc so balokoti na bayebi papa na ete bayebi mama na ete aza congolais d'origine po azwa nationalité mususu te
moi on a la constitution na biso lobi comme président de la République attaque kwa mundele attaque kwa longi lokwa ya nani ya matekolo ndenge nini akoki comme président de la République. Voilà un peu oyo loi na biso eza koloba mais eza pe na ba congolais oyo baza ba congolais d'origine te mais baza ba congolais par acquisition ya nationalité bango loi na biso zo ba ke bango ba ki okoma la président de la République était on est article 72 il faut être congolais d'origine. Congolais d'origine tout le monde est ndenge misato. Si vous remis tout dans question ya koloba ete ngana otanga Noël Tchani na teto ça la réflexion tout le monde a une idée politique. Est-ce que moi no balokoti a net par exemple soki lelo pays moko frontalier na biso et sali stratégie wana balokoti bana bakoti bango bazanga ba parents bana na lo baro comme ba congolais eza malamu ou eza mabe wana eza analyse ngana pesi ya mibale mwana mama na ye soit papa azali congolais soit maman aza burundaise papa aza congolais mwana akoki kozape congolais d'origine mwana na oma président de la République alors tokotala mutu lokola Abedachou azali na makila na ye c'est un libanais papa naye azalaki libanais mais akomaka Congo les par naturalisation ozo comprendre maman naye pe azalaki libanaise donc Abedachou au moins ba action azo ça là yo monyango za ya pamba mais yo tient na kawana yo bibe maman bango ba parents naye eza par acquisition mais ya aza congolais d'origine ya po abota miawa c'est-à-dire ba parents naye bazaki ba nationalité ya kuti papa congolais maman congolaise aza congolais d'origine avant ma président de la République alors matière représentation totale ngai bon pas c'est ça que parfois tant on appelle raisonnement ezo tinda mo ezo kutana mutu moko parfois appelle politicien za rappela mo batu na ye au moins ce qu'on passe yo ça là que moi to réfléchir sous scientifiquement ezo penser que oko bexa mutu songolo parlement to koma wana mais koma na le koma batu voilà ya on a so ba que congolais d'origine eza ba congolais lolenge songolo parala alors pour ngai mwana oyo mundele bakutie bayebi papa na yete bayebi mane to bebi tumbesa bakuti mwana mundele mwana na lobi ko ma congolais pour nga naza pour yango te alors question de ce qu'il y a opportunité wana nde ba analyse ko ba na maele ya mboka batala makambo yo ndeko Noël Tchani azolo ba pona nga ase bebe akotote ceux qui parlent de l'ongoli politique ou bien il dit de tozolo ba tozolo na nonga normal c'est quoi trop tala c'est quoi opportunité ceux qui que belemo et sala qui que bandi mabuzo ba ya loi oyo pona ko préserver et ne sais pas na rolo banini pe boyokani ya bana mboka ce belema wana et commis ezesu na tinate ke bamoni ke même ceux qui to longoli yango siko mboka ezu makoki tout ça là yango mais ça bamoni ke en tout cas et ça la nini ba ko voilà yo mo totanga totali kambo yo pour exemple te kombo te likambo Abedachou ko sala voilà au moins ko sala ako pesa ba don ako sala ni nae azo sala boze na 2020 ako sala ngo pona ba Congo voilà oui donc il y a beaucoup de congolais azala plus bolingo ya ba congolais voilà que peut-être na éviter na Liban so sala et pas ya ba nationalité ya kala ya ba parents na ye ouais sikoyo et bobangi ezali wapi na comportement parce que tout le monde a Abedachou au sala makam tout le monde a toaki na ndeko moko na obeta bala dinzei na ete babi bazongisi pe na staff ya équipe nationale tout le monde pe na mundele mais azaki na bolingo ya mboka makasi capitaine na biso wa Tisserand na équipe azala bolingo makasi na ko répondre clairement na ko répondre clairement oyebi loi basala yango point nini loi so basala on va ngo bateke so ba pexi moyibi seke yo za moyibi donc babi ko yiba te seke yo za moyibi te lo basala ngo po oyebi te lobi na ya kozala moyibi na ya kozala moyibi te oyi ko za na raison que mutu mususu pe azane malamu mais lo ba kosela ra mutu wana te lobi ekoki kokoma ete mutu lokola Abedachou wana sans que na lobake yaza na kanini et que comment été lobby to koti na guerre na mboka na Liban état de guerre to komi kubunda ye azamo konzi mboka est-ce que bolingo azara na ntango apesa ba mama matungulu
bolingo wana pe ekokende komi na niveau ya ketoza na biso na Liban to beta par exemple match ya football na mutema na esa mambima matali politique olongola politique na mutema na ma arozala ndenge yo na ngato rozala bon siko ikali kamba ya ekoki pe kokoma yango na bipe ke ekoki pe kokoma ke na lolenge na ye azaka pour Congo mais est-ce que à part ye misusu bakoyaka bakozala rappel okwa ye yango loi esalimi pona nini ozala malamu ozala mabe mais mobeko eza wana pona nini ekoka na kobongi mais siko likambo yango wana botiango kaka na pona président de la République exemple aujourd'hui Abed Achou a comme ministre de la Défense quoi qu'on peut pas publicité na proposition de loi Noël tani ba publicité ministre de la Défense Abed Achou biso to komi na conflit na Liban bitumbekei bolongo lié ministre de la Défense pour arozala impliqué mbala moko directement na makambo wana ministre banoma qui mais muto azaki batie na élection ana mandat azaka sina kata ba institution kata tellement wa bakte na kata ba on baza mais baza na siko ngala zaka siko ya comme ministre ya défense baza na ba dénominateur commun baza pe na bokeseni bango tu baza na ba institution mais za muto baza na ba institution pour na mandat eza le roi Félix okolongola avant 2023 te ata soki azali soki ezala par exemple yaza français tokotisi bitumba na France na kati ya 5 ans wana olongola été donc akovanda tina 5 ans wana mais ministre ba kotinda ta vice ministre ba ki ata ko révoquer ba moni ke ba bia ate so ba indice ezali ozomona na bon pour ba kamuso ezali ala pour na okéleta le siège il faut que na niveau de l'Assemblée nationale pour déclarer guerre na bamboka mususu j'espère qu'il faut les caper na niveau de l'Assemblée nationale bon so bo tikele olobi mandat électif so bo tikele Abed Achou comme député national a kepe kuna briguer pour la présidence na bureau ya président ya Assemblée nationale a comme bien sika ya Christophe Mboso sikoyo papa ngai na ye awate koloba ete voilà tozo soutenir oyo toza ko boya oyo nga nazo pesa matière ya bana mboka réflexion Noël Tchani azana ba institution ya mboka te yo za niveau makambo Noël Tchani te nga nazo pesa réflexion biso nyonso totia maele au fur et à mesure que débat ezokota tozo réfléchir pour bato mususu obi congolais d'origine amonika le roi yonanga te tobi congolais d'origine mususu azape mundele basaraka mundele neti ndeko ça policier voilà oui mais aza congolais d'origine pour azwa nationalité mususu te mwana balokoti azape congolais d'origine siko totala na mamambo na biso est-ce que makambo ko simba mais eloko tokosala na lobi eloko importer ça que kimia eza donc tout ça là soki tomoni ke ba condition ezali vraiment réuni pour na été buzobo tondima ki na science pour to da ko banga ba rwandais pour ba onde badaki nini sima ya mamo bazalaki pe na mindele so tomoni ke condition ane changer tokoki ko changer mais so tomoni ke ba condition ane changer te toki ko tika sous mota moketo sala yango ndeko Patrick Congolo Royal yoko saka mobulu oyo ba lingaki ba calmer oyo zaki na origine ya kokoko ya 2006 mais mobulu muswe ko bimate kala likambo wana mwana mboka Moïse Katumbi na bato na ye balobi ke eloko wana proposition wana exactement sur mesure pour ba écarter na maponomi or tata mokonzi alobaki déjà que tozo kolinga te susu tokende na maponomi moko oyo kozala na makelele na ba contestation mona te ke eloko wana eza na pesa bienvenue te parce que mutu déjà na kati ya union saketa Moïse Katumbi eza na kati ya union saketa eloko za initiative ya tata mokonzi et puis peut être premier ministre pe azali moto bato azape na ba ministère ebele bon comment na makambo yango ndengo eko kende boye nga pasi ezaka ke jusqu'à maintenant soki na longoli maneti ya politique oui nazomona moyen te ya kotia lié moko entre Noël Tchani na mokonzi ya ekolo na proposition ya pesi yango lokwa congolais ozomona soki so na bina zala objectif na raisonner te comme un politicien jusque là yo la muki proposer loi na yo et comme il peut dans le parlement te yebi pété soki comme na parlement te yebi pété soki e kosuka kaka e banda ko na Congo te Congo banda yango pe biso pe tozo lobela ngo directement mais ba question so ko tuna nga ezo senga ngai ta soki na ya no lio ata bato bazola so batale muto aza muto ma elobi aza muto elema donc pour le moment so ko bi ke likambo ndeko Noël Tchani a pesi le quoi proposition
nazana vraiment na belema d'ailleurs mokonzi mboka ti lelo alobela te même IDPS tikali ko IDPS nem doit simani kambwana bon bango pe bana na droit la baza pe na droit ya koloba na bango ka ndenge pe Noël Tchani pe alobi mais soko tuni bango preuve ya wana ezate soko tuni nga pe preuve na lobake Noël Tchani na de yende batindi e poisel donc nga nazana preuve wana te jusqu'à maintenant je m'en tiens en l'expression des évidences l'évidence c'est que tout le monde congolais moro azana ba institution ata moro ya mboka te apesi proposition na ye biso pe ba congolais o tozana kati ya ba institution te to telemi to sala analyse na makambo o etali donc jusqu'à présent na ko baté que mokonzi ya mboka Moïse Katumbi moko na tikali ko place atangi te que mokonzi ya mboka donc c'est-à-dire au fur et à mesure sujet za kokola tozwa ba maneti mususu to yeba mais donc à la base tu dis que ndeko songolo apesi idée wana arose on apesi député mo akoti on lokola ni proposition de loi alors débat est salema mais ngai en tant que congolais na pesi maile on a dit que débat on a sur le plan il y a objectivité surtout longolika Moïse Katumbi kombo na kati eloko ba tout ba sepela na surtout longolié mais eloko yo salaka pour le moment yo salaka ndene neti que moi hier azali on a ba musu bazobanga mais surtout longoli kombo ka ya Moïse congolais tout en taille de journaliste au sepela mais là on a bosenga kapé nazolo bande ndenge moko tozolo ba makambo nationalité tolobela pe makambo peuple ozona na ndeko nanga ndenge moko tozolo makambo nationalité tolobela pe makambo peuple ya kosunga mokonzi mboka ke na 2023 peuple a se retrouver bana ya Goma ba se retrouver bana ya jusque là ba se retrouver mais justement bitumbeza côté tout c'est-à-dire ngana ko bateli lelo mboka na biso komi top il y a toujours des histoires à faire. Et à la côté de la journaliste, et à la côté de Maman Zando, ou Zando, Zoka, Bazole la latin, Nazamona Bandal. Batu Bazole la. Mbula soke beti comme on a été wenzeo ya mola wana mai moyen kutia na tinda batu basala musala bakosala ngaza letate omona sima esa nini mai toni bana pe il faut pe tolobela na sepe lo yo moko kotina ma otini ngana kota makambo wana merci mais mai bo soto wanto muni mbala moko sasa bopeto tokeli bo bopeto tokeli mbala moko Jantini Ngobila kini bopeto ezali pananga eza échec kim ndeko kimbuta finga maka mais olingati le na ba moya kwa président ndeko Jantini Ngobila te il ne communique pas azana ba ya communication te to ebi politique na ta la communication na mambi ma batali kaka weze kona kosola na mo population muke ya weze ba kita maele na ngeza elonzo déjà communication ezali to mona il trouble ndenge salaki bozolo ngola batu na zando est-ce que mbongo misolo oyo kusunga ba peut-être ko tonga zando est-ce que misolo ane ezali na yoki et pas la bino ba journaliste soki ya solo soki ya lokuta ke ba sengi ba lever ba immunité na bon tokotala même likamwe ba inante za na tant suli kama kimbo peto te makambo musu papa na ba instruction ezalaka les instructions secrètes puisque tu es en phase préjuridictionnelle pour yo tant ba émission yo soko changer pe ba donner pour to yoka voilà ndekone moto moko ya bureau na ya lekaki wana na moko ba émission na ba média na biso pour nous le ezali makambo ya ba bourgmestre o ba signer qui va suspendre bango yango ne mutu ba bengi et likambo ba bourgmestre c'est en matière morale purement simplement administrative tozali na ba cour administrative d'appel tozana na conseil d'état so ba suspendre bourgmestre monique eza pour ça recours hiérarchique et pas mo conjoint suspendre yo so monique 3 mois eleki mo conjoint yo monique droit na eza qui violé tozana na carte état de droit ou attaquer décision en suspension na cour administrative d'appel oyo ekoki ko annuler décision et puis matière pénale et puis esenga ba immunité te soko moni ba osenga mutu ba lever ba immunité c'est ça matière pénale donc matière administrative ezaka na ba immunité te na ko samba na Jantini Ngobila pona acte administratif na ye na osana beso ba longole humanité matière civile ceux qui par exemple que to samba na ye makambo ndako to zo elanda kuna ko funda ye esengi immunité te ba longole immunité soko ki ke balobi ko longola immunité ezali protection ba konzi mboko o bazana ba fonction songol pakala na mami ba matali justice pénale ya bokange mina prison voilà donc likambwana ekozala ka soki mokete mais so ezali kambo zando eza pénal soki ezali kambo zando soki ke ba suspecté ke aibi mbongo sur le mia l'état ou bien des procédures ya mabe te procédure mabe soki ba moni ke sima procédure mabe wana intention ezali ya boyiba bon ndenge ndeko Vital Kamerhe leloti ba lobi boye yo batie yo peut yo contrôler que
il faut likambo boye salema po mbongo ebima mais likambo yango esalema kite mbongo ebimi détournement intellectuel mutu yango a détourné yango aye kosenga esusu mbongo pour la deuxième fois ozalaki censé à contrôler eloko wana ocontrôler yango mpe kaka te opesi ya mibale aye susu ya misato atako preuve ya signature ya koyiba mbongo ekozala te mais juge sur base ya jurisprudence akotala bi comment te yo za mona mboka ba biso ozalo contrôler peut-être moyibe salemaka te yo zali comptable mutu asali dépense à liboso azi autorisation te olekisi ya sengi ya mibale ya misato bakobake ozali auteur intellectuel toko détournement intellectuel du fait de la présomption tozanga na yo awa batikaki biso ngana za vivant yo za vivant ndeko abimi azonga kutanga ebembe makile ezotama batali yo preuve ezate ke obomaki nga mais bakutinga ebembe tokutana ba musuto yambi bango ba juriste ba bike infraction ezalaka te infraction intellectuelle te détournement intellectuel les infraction te détournement des fonds détournement des fonds publics détournement des fonds de l'État il y a onde ezalaka mais combien non batanga misolo boni azo babi preuve ezalité jugement étant misoloti te jugement étant mutu azalaki na chaîne de départ baso ye wana ti azalate ndenge misolo bima azalate ministre ya finance je crois tango wana akenda ko wana like moi mboka kangudia akenda obike non misolo bango bato banda obimisa c'est que pour na wana c'est les procès politiques il a procès politique balobi siko kamere yemoko tango ba osambisi alobi nini so to bi procès politique c'est que ezali ndeko Félix Tshisekedi n'est-ce pas c'est lo bandeko wana mais yemoko kamere ba osambisi alobi abike ezanga nde bazolandela ngate mais bazolandela nani mukonzi ambo siko na oyo zo donc avant ezali procès politique te tango ba osambisi tango ba condamner ezali procès politique te siko nde komi procès politique au monique to ça nene ça principe à séparation de pouvoir na lobi boy na droit civil na mambi ma batali nyongo loi elobi ke nyongo pona prouver que mutazwa nyongo ne faut la saka mukanda preuve za hiérarchisé babi likambo il faut preuve loko mais na droit pénal preuve za hiérarchisé est libre c'est-à-dire que à un certain moment juge à ta présomption preuve za te asana ba donc la preuve est libre et so babi détournement loko bateka ke il faut ni mukanda pour na droit pénal okobake ngana bomi mais juge abi bomi te pour ozo couvrir mwana na yonde abomaki mais yonde okomi paka osuti donc c'est à dire que les juges aza un peu mais ngana obaye procès politique pour l'instant tango vital kamé yemo kasolo ba abi ngande bazolandela ngate mais mukonzi mboka nde ba hollandais siko phrase wana nde sala ngana monake en tout cas c'est que ça procès politique mais awa siko ba ndeko yo nti bakena appel bakena appel mais ba na raison alors siko ba ça ta marche ka pamba pona osenga peut-être bango sous na loba ba makamunga na lobe ezali par rapport ya condamnation na premier degré peut-être que aza innocent on ne sait jamais pour aza na présomption ya innocence même si on va condamner mais ils ont un principe à double degré de juridiction ba condamner na premier degré na deuxième degré ozala peut-être qu'on ba quoi quitter wana eza droit na wana ngana tika logique mais si on a rien kota ke na aza sima il faut dans l'élément tala ka ndenge olandaki procès à cause appel à quitter na deuxième degré papa wana na komi magicien pour nanga na kolobani biloko eza évident ba condamné ki na makambo nga na lobby aza présumé innocent eza condamnation komi définitive te aza na droit ya kosala appel makambo ya koloba na appel wana to kolanda yango ti soko belema belema sika to belema kalame apesi belema mususu ba ko kipe ko akite ye mais pour le moment na sa analyse ya ba fait ya koloba ke ba ko condamner mutu kala te na makambo ya détournement ya fond l'état ka so mukande ezali voilà politicien iba na l'état te ka abi ngalo na ibi atie scientifique des alakati bon to tikali na 3 minutes ya balakisa kuna IGF ba okangaka bato titi misolongo pe ekozonga na l'état te bato bakomi za koloba IGF ekomi lokola mombongo moko boye bovanda boye mukandango na ne komeli kutu les concernés étaient déjà na ba réseaux sociaux batuma momo no die komi dili moko so mondo ba bande ko boya nanwa wa buto yoka na nini pona nini makambo za na nkukute et puis mbongo ngo bato ba kwaki wana important c'est ça karaté que bakanga bato tozo pela pour ça misolongo ba détourner te na to kite bazongi si misolo na koloba boye so eza ya solo eza mawa
ndeko na pa ba Congolais bazonyo kwa manga pe na nakati soki eza ya solo ke basalisi mababi babengi boya to sola journaliste so eza ndenge wana eza mawa wana na ko soutenir en te so eza so peut élément PC mais na koloba pe côté mususu pona otobe ke mixolo kozonga na droit pénal pour Vital Kamerhe azongi sambongo wana il faut ti condamnation comme un défi définitive, c'est-à-dire so ba condamner sous un degré d'appel à quelle cassation na cassation p ba maintenir kaka makambo juge alobaki nde siko ba dommage intérêt wana ba exécuter mais siko azape na droit simba misolo na misolo azana droit osimba soki zuzi alobaki te ke asimba te mais soki zuzi oya prononcer ba pour na raison songolo par la mbongo eza na kati ya banque songolo osimba ngote wana ba restreindre liberté na ye il y a droit en tant que propriétaire mais soki juge apekisi yango akosimba te donc c'est à dire que mbongo kozonga matière pénale ezaka mulai ndeko matière civile même na premier degré ba ko condamner ba exécuter pe mbala moko soki juge asengi yango mais na matière pénale ba droit de l'homme ezo senga ke mutu il faut ba juge mingi ba yoka peut-être juge liboso akoza lia ki mbongo peut-être juge ya liboso akoza la adai kolala makamuso ayeba kita da obanga juge ya mi bale pa yoka ye juge ya mi bazarami bale mais cassation basambisaka des jugements basambisaka batute basambisaka des jugements est-ce que procédure les gars qui toko est-ce que va penser que maloba samba so même ba condamné mais maloba ba opesa bien talinga lobelo ko songo par la boya ki juge la cassation a occasion a kozongi sa juge wana pesa ili loba avant mise à jugement mususu soki beta pona tout le kinde sikoyo de c'est-à-dire a rosa sous le côté attendre a okemba la mort en prison ba kangi biloko na ye ba koteka mo vente aux enchères publiques ou na TV ba to te kanda oya lo bingana na 100 dollars bi 200 oya bi 300 mon dope sa mbongo ebele ba teki en soki etikali mbongo donc il faut ba makamuna bato na nyonso na justice et si là et komutina suka pona ngai na koloba ndeni moni bato na ba lele ça te moi bien papa ngana yo to lela kati population zo lela te na gomo bato ba lela te so ba konjambo ba pe ba le to tika pe ya mobile la mon cher population bato zo lela population zo lela te ba mama na ba ho te ba lela mo fo tika ba lela peuple zo lela peti nzala peuple zo lela te ata obongo effort au salemaka na mokonzi mboka ke mais to komina na place te po makambu eza yike donc soki ba konzi ba olela okite na ba président du conseil d'administration ba suspendre ba ba bige ba droit muso ba dako zoana ba emolima ba nini ba bi eza illégal ba suspendre bo so mutu bongo aleli ndeko na toza ba congolais te ke mutu dako yiba biso mutu ngo lobi ba botoli ba droit na biso moko lisu ba utiliser biso te ozomo un peu to ça makasi atako moi sentiment ekozaka na ba congolais mais ko sala moi makasi ko za moi objectif pour mboka ezaka mboka ya biso Congo voilà na dossier IGF na ninga to kotango parce que to ko lo ba mamboko te ça ko lo ba kamba IGF parce que bato bele bakansi on dit le kambongo botamina Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzoka ezalaka na ngombe ba pesa ka mopenga ba bifo na buka ki ma bolongo voilà ba buka ki ma bolongo ko ça musa parce que tout le monde ba artiste pe ba uta ko kende na IGF pour ba auditer sokoda donc exemple ne comme na misala mal kasi makati exemple donc voilà alors merci ndeko Patrick Congolo Royal oyo azali mopaya na biso mokolo ya lelo et azali analyste politique pe promoteur ya ba école ebele Namboka félicitations parce que l'école peut-être ni parler déjà il est belé merci et puis secteur wana bato ba ozara okotate pour so muta koti secteur wana c'est kalza la bolingo ya Congo c'est ça moi effort wana ata otozara na mabe biso tout mais air moko tali mboka na biso to kotikela bana na biso sala pe mo eloko et insister pe ba jeune musu lokwa biso ba sala yango voilà un peu effort na biso yango wana voilà ndenge ndeko Pepita Zio azali bongo président fondation Pepita ya sala école na niveau ya ntele kuna esika faut passer à 5 km pour voir qu'il y a une école, il y a privé. Si on a officiel, il faut ça à 10 km. Il y a ton école. Ah, vous savez, quand on a tata mon continent pour la matin, il y a une école, il y a ligne à gratuité. Il y a personne à compte à fondation, bravo pour Nayo. Tout la réponse, il y a Bakondi. Naye tout solo qui makambo Italie Bongo actualité politique na Congo démocratique. Américain peut éclaircir makambo aux alliés à niveau tant sur population y bagatel likambo nationalité na likambo nenge makambo IGF batwa ozong sana mbongo te. Voilà, biso lingara boye ba imboka ba moi connaissance na makambo ekoleka po bakosaka kosaka bango mingi te. Merci ekei bongo na ndeko kupa bola ndeko Freddy Tankidi pe ndeko Mike Amoka bazaki bongo na réalisation
mokolo ya vendredi ekoyande tokokutana lisusu mpona numéro mosusu ya émission mpona mboka na bosa nte munde kokodi olo adio parce que bango nyonso bazalaki awa mpona kosunga ngai na prise de vie boboto o mabota mabia. Yes.